Hey, ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio sitina yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là EHP Media c'est kitoko EHP Media c'est Vimba EHP Media c'est Tagayar EHP Media c'est Tagayar EHP Media c'est kitoko EHP Media c'est Tagayar Edo Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Bon début de la semaine à vous tous, nos chers internautes. Aujourd'hui, toujours moi, Mandela, ici. Comme je vous dis toujours que je vous aime tellement et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre maître du temps et de la circonstance. Voilà, dans 4 cas, il y a la découverte chez Mani, Lelo Penza, hein? Sur la culture. Je sais que vous êtes très nombreux partout dans le monde entier à nous suivre. D'autres sera surprise, d'autres d'autres bakotuna sokindengeni donc binomo kakaboye bimituna oyo bokoki kotuna. Lelo vraiment la découverte chez Mani tokiti vraiment na kati ya Petro Congo penza na kati ya siège ya groupe folklorique na bandike to solola na bango bokoye ba beaucoup plus to s'intéresser na bango par rapport à la culture parce que nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Culture nabiso il faut to tombola kango po esala kabiso bien parce que moi mo mbutu mbute koti trop de biloko ba mindele to koti na biso to komi ko perdre ba bon sens na biso ya ba Bantou, to komi ko perdre ba bon sens ya ba traduction na biso. Voilà pourquoi les lotos s'intéressent qui vraiment na lingomba to na village ya ba ndeko na biso na ngambu ya ba tete là. To ko solo la lelo culture ya ba tete là, to ko solo la danse na bango, to ko solo la ba son na bango parce que to yebi ke biso nyonso musique ezali art moko o ezali agréable dans l'oreille, et combiné ba son na matoi donc les lotos solo la na bande kona biso ya groupe folklorique awa bozoyo ka déjà moi son ngezo beta ma déjà président azali groupe eza tout entier normal tout entier complet to za na ba danser to za na ba tunyon so pinda to solo la na bango lelo donc nazo poussa na déjà et pas ya président poto solo la na président to beta mingi masolo parce que ezande masolo ya mbonda ba beska ba kena mbonda ba tuna raté ba yo ka rande son donc on a déjà babiloko yo ba o déjà baza bana mboka ba comprendre déjà que ezana ngambo nini mais bino boyebi te to koyebisa bino to za lelo na culture ya ba tete là to so beta déjà le solo na président bon début de week-end président. Bonjour maman. Président to sepeli mingi to yokuta bino penza na kati ya lindanda to kuti bino na kati ya masano bande kona biso o ba olinga batala biso bazotala biso ba olinga ba yeba vraiment culture comment eza culture tete là culture tete là ezala ka ndenge nini so président ko le biso mo mukina culture tete là bon ezana ça c'est belé il faut na yeba bon na sens non premièrement ya musique musique bon musique na biso eza très kitoko bisika nyoso donc babenga biso eza matanga eza banini na fête tout to betaka musique na biso na ntango tout beaucoup plus le lot rolobela penza ba différentes sortes ya ba instruments ndenge président lobi ke babenga rabino na ba sens nyoso est-ce que babenga rabino uniquement ka ezaka na mariage na matanga na ba fête ou je sais pas dans quel domaine on va bien spécialisé nango. Non, biso nyonso eza na matanga, eza na fête, eza na mariage, eza l'anniversaire. Donc eza festival et tout. Donc to betaka. Au festival où to le kana festival de Ngungu. Biso pito zaki babaki bakuzwa biso pito zaka na festival de Ngungu. En présence autre ko yeba kombo ya groupe. O eza groupe Lowolo. Groupe Lowolo eza qui fondé na quelle année?
Bon, normalement, donc musique penza tu banda qui penza na bon tout le bac musique penza que ça penza 2090 penza ndé tu banda qui penza musique penza na voix normale. Non, toi na banda qui na mboka ou to banda qui na mboka. Bobandaki na mboka selon ba amwa ba nini ndenge to yokeli mwa kaka mwa ndenge to yokeli kaka ke balobi ke musique oyo e banda na fe papa o e beta na fe papa wemba est-ce que ça donc na sai moi les 1990 ndi pinza tu bandaki pinza na mboka 1990 ndo to bani na mboka ti tuzoya malembe ti liti ku kuma na Kinshasa. Ebandaka na mboka ti malembe ekoma na Kinshasa elelo ekomi na Kinshasa ekomi ndenge nini ekomi na niveau nipo toka déjà que na papa wemba ebeta ezalaka kaka featuring ou papa wemba pa na ko faire partie na kati ya groupe. Bon moi siko papa wemba aza vie na biso tuzana village moko bon siko ayiko komisa biso penza na international pour biso ni tosala ki mafumbe sekeleke siko sekeleke panzana mukili mubimba. Il ba la nini po biso ba o to ebitete la te komaka muntu nyonso na ebite zo pe to prononcera ngo bia o tete la ke mafumbe o sala zo kini ela kisaka la nini penda lilo bango o tete la ke mafumbe ili kuluba nini omoni tangu ya kala ba mindele bazi ukanga batu na muumbu bo biso mutetela moko te akangamaka na muumbu yango ndi o tete la ke mafumbe po bazi kubanga biso penza makasi po oyebi bien ke mutetela za teti bo ba mindele moko bakenda kuna batetela bakende ukanga batu bo bakina bango na muumbu mais mutetela moko ta kangamaka yango ndo moni ba kule belé izala ba Congo izala ba bandundu izala baluba bakangamaka mingi na esclavage mais biso ata moko te akangamaki na muumbu te donc otetela ki mafumbe le kisi mutetela ki mafumbe ko lobake mutetela za muumbu te. Wow. Mais binu bunabite soki bi bolobela kango na sasa nini na ibite mais otetela ki mafumbe ko ba otetela ki mafumbe otetela za muumbu te. Chez internet boyo kinde président le bazo pesa so ba détail biso na bino to lo ba makambu to ye baraté donc biso za mungalo zo beta tolo ke otetela ke mafumbe ya bakangaka yo muluba ozaka moumbu yo mungala ozaka moumbu mais tolo ba ke nga mutetela bakanga mate boyo ki signification des présidents a pesi biso donc na katika la découverte tozo découvrir on a découvert une chose président nous a dit que ba yemba bazala na papa wemba mais président to linga to yo kana no eloko bosala na papa wemba. Ça va. Vraiment, cher internaute, totiki bino bo meka koyoka na lo coller parce que awa maloba misala désolé ka maloba ne belé donc boyoka tozozonga lisusu na président.
Merci, fidèle internaute. Na bandi qui veut comprendre boyo qui sont. C'est comme bon de qui va tout n'a raté. Boyo qui vraiment, boyo qui m'a bien abomoni. Président. Oui. Et là, tu as dit. Bon, on m'a dit, ndenge tozo tumbola maboko likolo boy. Donc ils ont victoire. Vous en prendre. So vous en koile, donc ils ont victoire penza batete là. Donc ils ont le kola na banini. Qui s'y a batete la penza soit que mutete la nyoso penza o penza bote penza aibike mgana za mutete la. So ka okilo kombe wana. Donc so ki ka lokumba na betami so ka sali boy. Ata ndingi nini aibaka teke munduki izali aibaka teke makali izali akusaka nyoso o mutema na ekusi. Vraiment, bah, explication ezaka kebele na ebité. Président. Oui. Bah somo kezo bimawa na comprendre le kwango te na ebité to benga nini ba normalement vraiment kombo na ngezani. Oh donc ba so ezo bima. Oui, eloko kombo na ngo donc lo kombe donc mokili mobimba kaka biso ba tetela ni tuzana ne loko oyo. Ba oyo ndo donc eza identité penza ba tetela. Okoza loko dans na matango bien en fait ko mona musique sur matal etelemi donc ya courant. Beaucoup ata batetela ndi bazo beta wana donc ko ibate mais tango ka ko mona kaka lukumbi batetela bazawana identité ya batetela yango donc ngona ba son izo bima awa ya mbonda te eza ba nino te donc nyoso zo beta makaka awa suko non pardon ezolekela ngai mais j'espère que comme boza ba espère boki ko expliquer biso ko président ko somba eloko bien ko sala yango bozwa kango wapi omoni ndenge zona so ika ki pasuki obe biba automatiquement il faut kuzunga tina mbuka kaka na mbuka ba episika ni bazosala biloko nzete mais ce n'est pas n'importe quel nzete yo kan si banzete nyoso nde basala keloko il faut zunga tina village ozuika ka vyawa ukitina loja katako kombe lubefu chumbe wembo nyama ti la kudi la kombe wana ukomona mbala moko pa ba donc nani vie moko ya salaka eze belé pinza na ndako ali opesi mbongo babimisilo oponi oyo usepeli usombi uzongi nango. OK, président, et tant que papa on te remarqué eloko moko na mboka na biso tozo perdre culture na biso. De perdre culture nabiso dans de quel sens to comme ça dans n'importe quoi ba culture est comme un peu mélangé to zo ibate nini et sengele et salama et tant que père de famille j'espère que président za papa okoki ko sunga biso na balandi o bazolanda biso o mekana ko yebisa biso comment et pas bande ko na biso batete la libala ele kaka libala ele kapo to zo mona lelo libala ba komo tia ba candidateur ba komo tia ba groupe l'autre genre ba komo ko tia soki biloko donc comme mususu toyebite to bibengi lango nini mais tant que papa au vandi na mboka oyebi vraiment culture tete la sunga biso moto yeba na culture tete la libala et les kaka comment bon en tout cas merci ma omane le kizana ngana za yangwe original na botami na mboka na koi na mboka na tangi na mboka ndine ko ya awa bon et pana biso ba tete la vraiment makambo ya nini facture en tout cas izalakati bon et pana biso mais comme déjà to komi na mboka mindele bon talakaka mais pas na biso vraiment pour eloko ba bingi pinza facture et pas na biso za kabongote yon moko ndo ko pesa moi sino valeur le contraire pas na biso okomona oye ko bala mwasi ba ko yibso ko bo moye to zo mbongo izate kindi na mwasi na yo boye bana bizalili ata 2 ans bon so ki boye bani bizalili bala moko oye na mbongo tozui po tango boye ko boye bani bizalili po libala ni panza na izaka difficile. Mais comme tout comme déjà dans mboka mindele ya ndo zo mona ba congélateur ozolba na ba nini ba tout ça ba moto ba nini ba nini mais pas na biso vraiment makambo na izalakate bon to continuer kaka nango na cadre susu ya batete la origine vraiment ya batete la na kotala ba kondina biso o ba leka parce que na époque ya ba kondina biso ba leka kaneti Lumumba o tu comme ça biso bango nyonso wana culture na bango culture ya temps ba mikolo wana bazalaka na culture ya lelo différence nini président ko sala la biso considération nini vraiment musique culturelle net bino bozana ngo na part ya ba mikolo wana na génération na biso ya lelo bon pour la musique ou bien culture penza culture penda ya batete la musique donc makambo ndenge ezoleka o considération na bino voilà et pas na biso batete la tango ya kala
pour chef kutumia azali papa Daniel Kasende akoyi biso makambo wana botango ya kala po penza mwana obala penza mwasi oyo ba para ba ponilo te izaka passe mais au moins tango ya kala mabala vraiment pour penza libali kufa izaka passe penza pour ce n'est pas n'importe quelle famille ndi bakubala komona famille wana atuka babala kati baza bandoki ba mibi kindumbe likuna tout ça mais famille wana penza il faut penza to pona mwana na biso moi si na famille songolo mais talaka mikolo yo donc ata tukutani ka lelo pa libala pas même une année libali panzani mais tango ya kala penza zalika ndingi wana mais pona musique donc musique oyo donc ya ndingi bazai ko beta nini tango ya importance oyo ba ko pesa na musique oyo na ba cueil neti ya ba kondi na ya lelo voilà au moins chasso to beta ya koywana donc to beta la kaka donc muto ya za mukonzi ou bien ba pesa na au moins ndingi ba kanini soki kaka papa na kufi bon ba kuvandisa bana o boti ba pesa remplacer papa. Allez, bazui soki ya donc ba pona kateke ya kaka ya ndi ba kopete donc famille bakutala te ya za mubulu oya za na katikata za bawiko pesa tamu oya suka pona comportement ali mbala moko bakotisi na ndako ali baidimba baye babmisika na koi po ba pesa penza longonya. Ok. Donc musique ezo garder kaka importance nango na tango na mengai na ebité na pa nanga na monde enduré moi culture ngo et comme moi mélanger c'est comme si bozalaka penza sous considérer tendenge bozalaka liboso parce que tango kala to yebaka ezalaka soki mokonja ye il faut sentir vraiment que musique oyo ezo beta mais beaucoup mingi intéressé kaka net moi na ba matanga te ezala bon au moins tango leki mo olive abalaka butetela abalaka leki nae bibi baya kuzwa biso to betaka kuna donc ils attaquent kana matanga ti izala manifestation fête mariage tout ça ba festival ba tout biso ngana betaka ngo mais rare par rapport ya ndenge pene ezalaka parce que ezelo ko tozo sentir que tozo perdre culture wana ezandenge wana bon ezabiso te ezabandiko na biso nde balingi kokitisa culture na bango na sepenza bango nde bakwi kotombola culture na biso likolo eza biso te nga lobi eza binote nga sisi na nga eza na lobi ni président au moins net net ozaboye tokozwa net na mboka tozwi net cher entendant j'espère que vous me comprenez surtout que net na ngamba Brazzaville ti lelo ba musique folklorique eza ka na place à liboso tu vois donc na eloko nyonso activité nyonso ekoki koleka il faut musique traditionnelle ezala mais tandis que na biso awa o na place mususu bazo pesa beaucoup plus na ba musicien o bazo yemba ba nzembo bazo yembela batu par rapport ya ba oyo tandis que oyo eza na ba langage ebele ezote ya batu na ba sens ebele tandis que ba musique wana bango bazo yemba c'est pour une personne ayembi mutu moko kaka boye donc dans le sens là que nazo ba que bo komi ko perdre moi place na bino place comme moi makasi na bino comme moi matanga mais ba que yube ba nini vraiment bo zapenza te sur le mama onyati penza place moko penza ya mutuya o manelo kizana bakunzi na biso gouvernement ndi ba yuko sala makambo na nyonso po na nini o moni source penza ya musique eza musique folklore bisika nyonso ezala na poto mikolo musique moderne penza baza penza na tine sute mais o ya biso bazolila biso bazolila eza na fête eza na matanga ukomona bako donc bauzwa musique folklore lokole eloko moko ya pamba mikolo oyo metango ya kala eloko ndeza kiliboso musique moderne mais mikolo oyo bazozwa musique folklore lokole eloko moko ya pamba oroke eloko ndo donc eloko liboso bakunzi bamatisango liboso donc sima musique moderne pour eloko ezotia makambo ebeleka ndengo zoluba lokombe oyo soki donc bamindele bakoyeba ti lokombe ezana Congo na province Songolo territoire Songolo village Songolo mais atamuta moni kuna te makoyeba ka nzoka batetela ni bazana loko mais musique moderne bokoyeba ndingi eloko na penza toujours senga bakunzi penza ba sala likambo oyo eza biso te eza bakunzi tokokanga président mingi te tokolobise mingi te totikeli lisusu président alelisa lisusu lokole ya mibale tolanda biso na bino à suivre.
Waouh, c'était beau. C'était très beau la danse folklorique de Bakongo. On a tété là. Na pas mis sinon le président na yé pas maman. Na yé pas maman na solo là non ba maman parce que na moni banzoto na moni basi vraiment de femmes congolaises sont très belles, des longues jambes dedans ba mi koletonda moment la kaka jolie na mo la télémission. Moi si vraiment que Congo na biso et da béni na ba domaine tout. Maman to couture na kati ya groupe atoni to yeba. Il faut me tété là. Non, na mtété na mungala. Na mungala. Et ne bine ni so yo bini wa tété là uta mungala tika boyko. Et na mungala. Ta ba tété to pona so na tété là. Et bon, il parle pour za banoko hein. Pour bien na banoko. Banoko. Wana tu na président mekana ko expliquer biso lisolo a banoko wana. Maman to couture na ba tété là awa. Taille vraiment kitoko maman so ko se présenter comme nani. Non, comme na mira ifeza na danseuse na groupe na biso groupe tété là. To za ba poto botala kate no sentiment tala basi babini bobeti maboko bien sûr so moni lo abie obeta maboko faut soutenir biso po batete le beze bele bona mbongo melo ezanga bino nde bolingo ko sunga muto zate ke no moni lo ko abie obeti maboko te bo sunga biso biloko ebele bolongwe mo biso to ke mboka bino mobwe to présenter culture na bino za ko tomba bino batete biso bangala to tomba batete pourquoi pas bino mo. Pourquoi pas binomo bilo abote bo beti maboko no teteke mafumbe biso bo sa biso teseke biso mafumbe fo bo sunga biso bo matisa biso posto vanda bwe bangala likona biso baluba likona biso to koma bafumbe biso bo matisa biso likolo ndo to sake mafumbe. Nadangi maloba. Donc j'espère que message est clair et net. Donc elle est claire. Donc oh bah mi tout non nga tout naie à répondre déjà. Donc boyoki appelle naia lancer. Na bi ke bato ba bonne volonté boza ke belé ba tété là partout dans le monde bozali. So bo soutenir vraiment groupe oyo iko sala lo fundu na bino. Po ba bi ke mtété la zaka mo umbuté. Donc so bo tiki groupe so ki bo ba umbu. Donc to yel susu a maman moko wa jolie dame moi ça mondele oh ba so bimaka na poko l'air mo ekoti mais to kutie awa la kata groupe for ki bo moni makindu ninga zo kata maman mbote to yeba na kombo na so kinani kombo na nga Patience Dembo yo kana bino mo Patience Dembo Patience Dembo de colonie ni maman ngala mutete la 100%. Ya ngoko pour sentir l'énergie hein. Nendele jamais que binelo. Il fallait que sentir ango. Maman Patience ça na bani combien na kati ya groupe folklorique en plus ce pays mutuna na bisa. Maman Patience moi aussi kitoko. Ko kina ta ba quartier latin, ata pa ba wera eta ba faire. Pourquoi Maman Patience ça s'appelle Ineka ka groupe folklorique? Bon ngala sinalinga musique na biso mingi yango na bina kango. Donc ngala groupe on a salle déjà ba 6 ans. 6 ans tellement na lingango mingi yango pe na bina kango. Appelle la maman Patience na bayi bazotala pour na groupe Maman Patience akoloba nini. Bon ebele kuta lo bezate donc nyonso kuto o ngala ko ko loba yango na si balobi donc mingi lo bezate. Maman Patience ngi musala kaka babi moi si faut keto ninganaka. Tout le monde attend mbuti. Mama. Yesu. Yahweh. Nzambe boma. Maman nulle part ailleurs car elle a la découverte. Donc on a émo sumo konza ba maman. Botaka ndenga vandi. Si on a émoko. Attendez, mbote maman. Mbote ma journaliste. Donc tu na kati ya groupe maman ko bisa biso kombo na yepe asali mibuboni na kati ya groupe. Oyo Natasha Gondi, secrétaire à groupe Lolo. Maman Djeka, secrétaire à groupe Lolo yeyo. Papa Lambert Mende, secrétaire à groupe Lolo yeyo. Aza pour ça mona no fara au soutenir groupe Oyo. Maman Nacha sali 4 ans na kati ya groupe Lolo.
Vous sentirez que basi bazar ba pa basi akanja. No ba lo ba pa na autorité tout. Na na posa na mona bino. Ba ngapela lobi baza na posa bo sunga bango. Mana cette couture aba na kati ya groupe mwasi place ya secrétaire okoyebisa biso o gérer kango ndenge nini po ba bike mwasi atongaka mboka te mais yo secrétaire na kati ya groupe monene boyina bala mibali o gérer kango ndenge nini. Na gérango bien moi ça tonga mboka te melele to na kati ya parité basi ba tonga fort to na ba sénateur basi to na ba député basi to na ba généraux ya basi so ba procureur pas basi bazali j'espère boyebi na gérango kitoko pete nzoto mikie bongo ebele quoi maman Dembo Marie Louise moi ça gouverneur toza pour ça tout le monde Leli bozala kaka bo umelaka donc tozaka kawa na kati ya batu donc chose étonnante béni tellement nous sommes to yena biso to kutani na chef coutumier maman donc papa na biso bino mozo mona kaka donc il faut penda na vanda pona beta penda li solo na papa pour occasion oyo yaka 2 fois 3 fois te na cadre kaka ya découverte ozo découvrir culture tete là mbote papa Mbote maman. Vraiment esengezaki ya biso lelo vraiment ya koyamba yo papa pona bandeko na biso oyo bazo tala biso soki papa koki kosunga biso mwa muke omeka kosalela biso mwa briefing ya muke ya tribune tete là. C'est ça, vraiment na sepeli makasi. Nengo yeboy. Mais biso batete langa dans un chef coutumier. Comme nanga Kassendi Daniel, chef pena penga mula akombe. Dans une famille ebele, batete la gana batete la. Ba mikuni na biso wa nyonso bazo batete la. Papa Mende mikuni na biso ono somba oyo Colonel Omba Shoki Tondo mais bango nyonso ba lotondo la pala. Na sengi na province ya biso ya batete la. To tombe la province na biso boti ya papa lolo. Oya Alexis Binu bolingo ya mboka. Nazana posa moko ya ba pays musu na loba me na sankuru mobimba. Sankuru na biso etomba maliboso. Bazo makanisi moko tala ba province musu ba kumi bien mais biso no batete la kuna to kumi danser. Nazo lo bakaka batete la nyonso baza na gouvernement. Ba chef coutumier nyonso ya ba muninga. Boyo kamboka na biso tolingi maloba na nyonso ekota na émission ya biso ya province di Sankuru. Botia maloba na biso tuyuka chaque jour na TV papa no somba sala makasi lotondo la pala bingo nyonso ba ministre ba député ya batetela yango wana na ekolo ba lisusu na kitetela na biso kakia na dimi ono tetela ke mafumbe o tetela ke mafumbe dikimda lo jone wa Congo shombele original shondo ko wela ke la katai tako to paka wa cheso wa cheche so cheba ko to paka la no Congo amanyo senga mi ongi nyana wa tetela putu ongi wa na la Angola ongi wa na la Suède ongi wa na la Belgique tout États-Unis monde ate ba chinois atete ataka pana che la amanyo senga mi da o jawa kiswa chuchela tondo province o lo mbaka to vwe lo dikamo da kiso ndeko kwa lo le konkongo aki etaonye nyana wa tetela nye etaonye da province ka kisa de chala tondo moyela chuchika ka pala kongo watu ngaso bamonyo cha usaka yama leko la dame ko to na la Suède mama koso papi Moïse bango nyonso mam na marché docteur na Moïse na Belgique oyo nyonso Pierre botombola nga papa na bino botele misata Nazia Zili la kitetela ouais Nazia Zili mais j'espère que message est commis bino nyonso oyo boyo kaka kitetela bino tout ba tetela partout dans le monde entier ba kondina biso bisika nyonso besoin mais j'espère que message ya fumbi ya chef coutumier est commis malamu bo capter boyo ki souci ya bandeko boyo ki posa na bango vraiment soki biso peut s'intéresser ki na culture oyo parce que eza mwana c'est par rapport ya ba culture mususu ndenge tozo mona ba Vos sentir, vos sentir quoi donc viens Penda Zali quoi, père Penda Zali sapologie, papa ne tombera jamais. Bon, nulle part ailleurs, c'est bon ici chez la découverte chez Mani, donc on découvre l'ambiance oyo donc musique et HP média toujours bon c'est doit Mani donc bon sentir père Azana botala der si zo pena papa bandana seko zo pena papa bandana seti likolo bon sentir que papa bimisa batanga ba Lumumba batanga ba vie kasa vubu donc papa Zayoka via zana nous makilala ba ezo sala
na koti na politique ete na lobi makambo ya koti me ya biso ya batetela bana batetela nyonso ba jeune ba garçon ba mama tout ba ministre ba bino bozo ba député belé tombe la province ya biso ya Sankour Samba trop. Ah, baba samba. Tozongeli président ah non, tozongi non pas président. Président toyo kabaloko le parce que toyebi que musique eza son. Neza papa ceux qui problème eza neti na mboka, neti matanga présent. Son nini boko ko beta. Bon, omoni soki matanga. Tuzana ba chasso ou tobeteka na matanga. Soki fête, tuzana ba chasso ou tobeteka na fête. Siko neti bien sin quoi, neti na mboka soki eza nini na matanga. Muta kufi boko sala sin nini ba eloko ba son ya na son nango ya sin na matanga. Ezali ata mutu azana zamba ata kem na maya ata wapi akoyoka eza fête teme eza matanga. Chasso nango ezali. Koyoka son kaka ya matanga. Voilà. Chers internautes, comprenons que nous voulons différencier un peu. Total, on a l'importance, il y a eloko oyo. Donc, différencier ba son nango. Parce que, ezana ba son ya matanga, tozana ba son ya feti, tozana ba son ya belé. Donc, nous différencier son to yebake, son oyo so ki ebeti, ah, oyebi ke eza matanga. Nati son oyo bazo bete eza son ya matanga. Internautes boyoki son président oyo son ya nini oyo eza ya matanga donc ceux qui batetela bazana matanga babetaka son donc son oyo eza kisi kolela elakisi kolela donc mutu azana pasi mutu oyo azolela sikoyo président donc toyoka son ya esengo bazana esengo neti botama ya mwana ah ça va sikoyo tolingi tobeta oyo esengo penza botama ya mwana ou bien mariage neti fait papa wemba yemba ye lera betaka maboko na likolo ah papa na ifala zalaka kaka. Chers internautes, oyo ezali son bazobetela biso na ngambo ya bandeko na biso batetela eza son ya esengo. Donc soki mutu aboti ou bien feti babetaka nzembo oyo donc eza son ya esengo. Bazosepela quoi donc bazana esengo ya joie ya eloko moko boya malamu. Son nango yango oyo.
la bango maboko pena makasi. Non, cher internaute, culture nabiso eza kitoko. Vraiment, ton négligera la culture te. Je sens que boyoki bilengi. Donc musique ezali sans bêtises, sans quoi donc musique oyo okoyoka na bana, na papa, na maman, famille mobimba boza à l'aise du début à la fin. Vraiment na tie misapinangai en jeu, je vous rassure. To tombo la ba culture na biso vraiment bandeko batete la bozana don musique oh j'espère ezaka ka intéressé pour la batete la te boyoki ba danser sa biso baza bikolo différent boyoki to biningala ningali na zanga mutete la te. Donc, ce qui vous dire, pour vous dire que musique nabiso traditionnelle, to tombo la yango, to valoriser yango, to zana richesse mususu te, o nzamba pesa biso en dehors de la culture nabiso. Donc, batu bazo charge la culture na bango. Culture tete la eza mwa na se muke mais boza la talent, boza na biloko ebele loko kamusinga yango kokuta musique ya boye. Ce qui bo tombole yango bino moko na bandi kata na babare bando beka. Surtout je exemple loko la nido. Nzembo yemba mi na phénomène esobe. Tozo binango na ba boîte. Partout. Pourquoi? Parce que Nido a misé l'argent. A tembongo na yonje na babiloko nyonso nzembo wana ezobeta. Donc pour vous dire que ceux qui vont tiepe ba bien na bino onje ba mbongo na bino onje pour na musique ba tete là, j'espère que bande ko ba tete là bokotombwama. Vraiment, président, félicitations. On a senti vraiment que Moussala et Zali, organisation, eza vraiment bien. Vraiment, je sens que Oza vraiment papa, Ozo Kamba, vraiment bana malamu. Parce que, Maki, nous n'engue tout moni, tout, Ozo qui est vraiment ensemble, vraiment félicitations. En tout cas, merci Mingi. Ouandeza Mouki. Nazo senga pinza batete ou bazana poto. Ba moni vraiment kaya docteur Ebi Moussala. Mes soutiens isate. Ozo mona tabaluba, ataba Congo. Kaba kunzi na bango de bazo tumbola, culture na bango. Mais nazo senga pinza Sakuru Forum. Donc, les États-Unis. En tout cas, nazo senga binu Sakuru Forum penza bosala tout. Ezala papa Pierrot na Belgique. Ezala papa Poyi Kasongo. Donc papa Pierrot azana na Londres. Poyi Kasongo nde azana Belgique. Donc ba o nyoso bazana poto bo soutenir biso, tuzana makambo ebele, ba chasso ebele asika, o ya province na biso, mais tuzana soutiete. Donc kaka bino kaka batete la, ndi ba ko soutenir biso po culture na biso e matalikolo. Et là, quand senga, donc, nazo senga motonyo, ba obazana poto, ba obaza awa, fini le koto, Manjoro Idungu. Donc, batonyo, so, donc, nazo senga bango, ba soutenir MMF, donc, Lambert Mende, Show Kitondo, le Tundo la Pala, donc, Wanjono Somba. Donc, ba commerçant nyon, so nazo senga bino, bo soutenir biso, pongai, lo londi naza, identité, abino, abatete la. Au moins, so qui naza m'embêté. Et ce qui n'a jamais bien ba pesinga ngandi za président penza ba musique folklore nyoso batetela tout cela qui est vote ngandi na likaki président Eli exact que bon donc vote mais ngandi mukunzi na bango nyoso batetela na musique folklore et là quand nazo senga penza bandiko na biso batetela to Ebi Moussala mais soutien isate. Cher internaute boyoki nga na relancer kaka na bandeko batetela te na relancer na bandeko nyoso po to yebi ke nzembo to moni mapolo pe papa lati papa Wemba. Ok, province à son cours. Ok, bon, mon ibino moko cher internaute. Papa na biso aza muto représenter te. Peut-être moi ko la uni bon na papa yende ba yemba na papa Wemba nzembo ya aile à titre nzembo aile donc c'est que o biso na bino to binaka ba o nyonso baza kukuye baza na souci papa Wemba o baza na poto ba soutenir biso po ngai na za leki ya papa Wemba propre du sang. Yomo kuzomona na tolo na ngai nazoli la donc nazoli la ndiko na ngai donc bon ero kezona omoni ngai pinza normalement na ponakate po bino moko buzomona groupe na ngai izaka batetela te na bangala na ba Congo na ba Swahili donc moto nyonso Ebi Moussala epana ngai na ponakate luba soko Ebi Moussala te mais donc soko Ebi Moussala epana ngai na ponakate yawe nazo senga moto nyonso azai ku soutenir papa Wemba a soutenir pengai pour nazale ki papa Wemba izateka batetela moto nyonso ya alingi donc marchandise yango yo tout ça makambo ebele ba chasso ebele spectacle ebele soko perdre mbongo ke lelo to kindi bisika wapi oko perdre te oko gagner ya wana zo sangisa kaka batetela te pourtant mususu zamba yuko utiliser ekolo mususu ayi ko soutenir biso izaka batetela te mais mutetela nyonso nazo senga vraiment bo soutenir biso eloko na bino na emata culture na biso penza izana se mais to Ebi Moussala mais tozana soutiete besoin mona baluba ba Congo ba Swahili kaka bato na bango ndi bazo soutenir mais bongo biso mais toza ebele
ebele boza ebele tina poto tozo kana mutetela moko oyaza na nini kuna na poto donc bazo bwaka mais pourquoi bon habite soki na amoni yango te mais tango mama jeunesse tanga azui eloko wana azo panza mukili mubimba en tout cas surtout Sakuru Forum est présent aux États-Unis pour soutenir biso bino nyoso pour soutenir biso eloko wana nazo senga bino poto mubimba batetela baza partout. Numéro de téléphone ngai eza 089 681 0 0 0 4 na suka ya mibali 09 98 236 447 wana ato benga ezala butu moyi okozwangai. C'est pourquoi nazo benga donc maman journaliste sala nyoso vraiment bona ebite so kinza mbinda atindi yo comme ça au panza sango mukili mubimba ba mona comme ça ba soutenir biso to ebi musala pinza yo ngokuzo mona iza ba chasse belé na ba chasse sikawe e province na biso mais so ki na vu soutien na kubimisana donc na ba CD tukosana clip mais to na soutien. Et là, on a pensé nazo bela penza batetela o tetela kema fumbe nyoto soutenir et wanjo aki soyela poto et Sakuru Forum nyoto soutenir ongilo Canada ongila États-Unis ongila Belgique ongila Londres partout o tetela eko les konyo senga atukanyu tukimwenyu tukimanya danya kanyi kumutone atatela ñu bo organiser mais déjà dimiler ko organiser odo nyame nyi kumena ndaka nyamu soutenir dimi bana belo Kongo ya don ushona tongo kolo wolo kile déjà ba tu soutenir MMF waatina fini lokoto waatina wanjo no somba waatina gouverneur olongo waatina docteur Lokadome yamba waatina et marchandise de vone ongi chewa mamola ngango che le ka tetela pa tu soutenir donc auto che ongi wa abe ongi wa mamolangi ongi wa utochela langa ongi wa apote pa che wanjo tepa wendo ikomena pa tu soutenir ondo che que so anen donc la mocha musique atetela che asekami atetwa musique chela la munyosha moyo apo ngombe mboko sha moyo papo mako docteur ukito la munyosha moyo utochela munyosha moyo. Vraiment boyoki papa ndenga lobby a lancé appel na et ça la rapasi na mutu soki azana ayebi musala na yepe lisungi ezate donc papa soki a lobby ebele parce que musala ezali azana posa ya kosia ko bimisa ebele ya kopesa ebele mais soutien ezate yemoko kokokate. J'espère que bino nyonso papa tangi bakombo bino nyonso bandeko batetela ko bolandaka EHP Media dans le monde partout bozali ezaka batetela te banoko so bangala pe bazali muluba pozali ko sepelisa yo pe mabino pe sepelisi yo ezaka lokumu ya Congo soki lelo groupe etombami bakoloba kaka batetela te bakoloba c'est un Congolais soki lelo ki ko représenter mboka ailleurs donc pour vous dire que azana besoin ya lisungi ya mutu nyonso donc numéro na ye appel si so bo contacter papa ou bo contacter groupe et kozala loko moko ya malamu vraiment to komi na suka ne balaka ke eloko ya suka eloko malamu eumela kate na cadre à la découverte de ngato faire découvrir bino culture tetela. J'espère que vous êtes très très nombreux au bo sepeli nango oyo et rappeler bino lisusu mboka na bino po ebele pe botika mboka kala boyebi susu ba réalité ya bambo ya boko côté donc lelo boyoki yango bo sepeli yango to komi na suka donc bo moni ambiance ya tournage ndenge zala ki to yaki na kati ya famille ya chef coutumier ya batetela to kutamina ye to sololi na papa to sololi na bandeko nyonso donc groupe oyo eza groupe oyo ebeta na papa wemba boyoki papa ndalobi bobina sekeleke ebele to bina ngona le monde entier donc soki bo sungi lisusu bo tieli lisusu ba moyen ba beta lisusu sekeleke mususu na ndenge mususu eko simba eko zala kaka bien vraiment to komi na suka papa biso toza ba yangwe toza ba kinoate toza ba chanson ebele oza na mboka mais wapi soutien toza biso toza ba kinoate toza ba yangwe penza original papa wemba omozo biloko oyo peza et uti peza na mboka peza papa wemba lukumbi. C'est pourquoi na ba mise ba lobi tout le batali lu ba moko to moni ba papa pe awa papa to yeba kombo na yo et puis mbula bonyo za na kati ya groupe na place Comme on a fils Lombela. Yoza papa ya président mwana ya président Lombela. OK, papa Lombela za mbula bonyo na kati ya groupe. Na banika aneo. Kaka ne oyo. Oza na place nini na kati ya groupe? Rôle. Naza derrière bango. Obetaka iloko. Oyekola mo. Nazo yekola. OK, merci moi dire remerciement na bayaye. Remerciement na pesi na papa na chef Pascal Lombela. Maman na maman Macho José. Merci beaucoup. Merci. Un papa to kucho ye pendo bandaki yango ebande na ko beta benda donc pe mo senti penda mbiaka quoi.
tala oyo eza mosala makila ti eza na kati na makila nangi ezaka yango banda na botama ti lelo nabetaka yango kaka tina ndenge nazalaka banda na kati ya liboma mama nazobeta na ndenge nabotama nabetaka yango kaka banda na liboma mama na nga nabetaka tina nde oyo nabeta boro okombe bon banda ka groupe banda ti banda na yeba ti awa mwana ko sala musala nde na banda ko beta oyo eza groupe na biso moko aza papa na biso talaka ezali kamba famille nde to sala ngo mais eloka mutuya oyo ezali oyo ezaka pona mabaya oyo ti po ta mususu bato apoto bakomona baokanisa te libaya oyo ekota studio ndeni te oyo nde eza boye nyonso ekota studio libaya oyo kandi amona libaya oyo ekota studio tuzapi na bazembo oyo tokota ngo studio kana mabaya oyo esenga nde soutien po ebele ka tolo baga soutien mais ebele pe basala eloko te oyo ayebi penda kaza mutetela soutien eloko eke liboso talaka bakasongo baninga na biso bamabele lisi ba groupe na bango tout ezo sala succès bazobima bima pe bakota bien festival etobeta na biso wana eza makamba mikeme oyo tozo singa ba voyage ya minene ya biso pe tokoma bakote bozate bambote ebele na pesi madame Tankoi na Paris bambote ebele papa Tankoi awa pe bambote ebele merci na suki wana merci beaucoup papa pe tokuti awa papa quelques remerciements là yo et puis na kombo gombo nanga Micholo atuka na kata groupe ndio mona tubeta mabaya tubeta na papa biso iza mabaya te iza mbunda mengana kata groupe role ngana nazalaka chargé ya relation publique nyonso avukuta na président fo mona ngai swinga na boyo mona ye o mona ete donc nde zabeza la fête za ba festival ngamu na kena kusala swinga na signete moyo mona ezati atuka eloko to senga soutien vraiment na pesi ba mbote beli pa senanga maison d'habillement mama Irene na masina Petro na masananga Morino the best ba mbote beli vraiment en tout cas na bitelo pesa na golo batiza to senga soutien andi to senga vraiment merci na batu nyonso bazula na biso merci beaucoup na chité na zo chité na banana awa basi obomona ke babina penda otete bafuna ke ba fan na bango botala e moko kaka zo chité penda na bango mo remerciement na bango bazangi pe batu te donc ba danse o bino bomona penda otete la ke mafumbe bango yoyo penja botala mwasi merci zwanga na mwasi Zolanga na nupenda ye o Congo passe ezali o Congo basa kitoko bazate botala kaka bino moko Taylor Van Damme sona da mobali mais nyo sona na on a tikia malheureusement la mwasi ma jolie nana o benda metiola donc ya produit muluba toka baluba mtu bazala ba pembe mtete la original donc na leli donc so botie vraiment ba awa penza jezate mutete la nyonso valoriser groupe OCP là bosso kito panda shala na lukapa mutete le Japon to yokoti to yoko na musique moderne folklore no yango mutete le Japon to mona yo to mona yo yewo kasemi loveli déjà mutavami ami sengeli déjà et pas oui faba ya to yoke ka la TV utasala émission mutete le Japon o soutenir wera mutete la o papa maza mutete la groupe nonde yango loko biketo za ke mafumbe no soutenir biso so tiki biso bebe kaze konyo sto koma mafumbe siko poto za ke mafumbe matsa biso mende to peso mbote to za la confiance na yo pona yo nyonso normal patete la nyonso boya bosunga mama Demba mama Njeka bino nyonso to lingi bino mingi boya bosunga biso la bambote te merci te téléphone te mo téléphone moi ba merde moi mikimi ba feti pango ele kaka te na ba pe moi mama agence pesango et ça biso pe ka bien merci to lingi bino mingi. Merci beaucoup, vraiment. Maman a biso pas maman binaki na Rosa l'ingratité. Maman elle a dansé. J'espère que Rosa ngapé moi dé banate. Moi salutations et ça la bien. Maman papa nanga yeyo. Oyo botala groupe na oyo tole la kapo na groupe na biso batete la oyo. Bandeko nangai, bandeko nango bazana Suède. Botala groupe oyo. Botala province na biso.
tosepeli makasi tuchu chatondo tuchu paka chatondo atwange shokalole kongo otetela akalola ke kongo tuchu paka chatondo yosaka ifula moyo le famille cheka lu Swede ya mama moya bonne année yango ya papi bonne année yango yo lobi nini. Merci beaucoup papa. Mot de la fin. Oui, na pesi batetela nyonso baza monde entier nga papa na bino chef pena ngambolo nazolo bela bino bosunga papa lolo bosunga ye ba matanga nyonso kaka ye mutabeta yango wana to tombola ye ba muninga ye akina kampoto bino ozotala ndenge nini bobenga ye azo information. Merci maman to cité to suki sapena na maman po maman pe azala ki to ko le ka maman boete ngana pesi papa lolo merci ndeto nda filmer biso ala kisi biso batetela nyonso na pesa bango mbote basunga biso kuti moyo nyonso batetela tie bana nanga nyonso na poto baya papi baya mama na tinda bango mbote na zane sengo makasi ndeto zo filmer biso boye bana nyonso bazotala bango nyonso basunga biso toza na pasi biloka kolia ezate pasi makasi na mboka vraiment et ça li bien j'espère que vos seki eza ambiance to komi penda na suka bomona ambiance ndenge ezo régner vraiment to yaki vraiment to kuti famille to kuti bandeko to kuti tout le monde ezala qui vraiment bien culture tete la eleki kitoko vraiment je dis merci à vous tous qui nous soutenez de près de loin à toi maman Brigitte Tabou la maman sociale la maman Yabana vraiment je te salue bon week-end à toi maman bon week-end à toi ma maman chérie Magali Itou à top modèle na Katia ya Berlin vraiment moi si taille quoi moi si muke molai vraiment et eux ngwana à mon oncle chérie Giselo quoi na Katia Paris à toi maman Nathalie Itou à Fourse et toute la famille Fourse na Katia allemande Denis Marcos Philo mobala ba Fossette na Katia Hollande, vraiment j'espère que ça lui va bien. David Loquet, de manager, il y a Miss Congo 2017 na Katia France. Hein? Mon ami Nabi qui est au Simba, vraiment, il ça la bien. T'as la manager aux Awana donc. Tout est pépélé. À vous tous, obolinga biso, obobenga biso. So pena bozo biso bien boy. Grâce à Emoko Dersi Moana. Hein? Caméraman vraiment. Et m'ta simbi vraiment matos lelo pour bozo biso clair et net. Vraiment nzambe asala bino bolamu. Bon moni groupe ndenge l'équipe, bon moni à prestation ndenge salami boyoki. Balo ba avis ya bandeko ndenge ba pesi donc bon meka ko contacter bango et ko sala malam. Vraiment to pesi bino bisous. To citer to tiki place na Lokole ya mboka ebeta lokombe ebeta bongo tonzonga vraiment je vous dis bye bye. Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakota la sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimeo site na yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango
États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitoko www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotsala vraiment aye bakata bango bani bakoyo kakake HP Media site kitoko HP Media sitoye vimba HP Media sitagayar HP Media sitagayar HP Media site kitoko HP Media sitagayar Edo Amani Chansi Amani Pista Papa HP Media ngala